Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. Mbote bandeko balandi lelo ezali bongo samedi le 28 décembre 2024 tozami bongo awa na nkamba eluselemi ya sika ya solo na tina ya milulu oyo tozali kofete bongo 65e anniversaire ya reconnaissance officielle ya église kimbongiste pe création ya groupe théâtral kimbongiste to pe GTK en sigle ba komataka bongo na nkamba na tina ya misala pe botongi nkamba eluselemi ya sika ndene yango lelo ezali bongo remise de coupe tokolanda yango na mokolo lelo awa na nkamba eluselemi ya sika tolanda. Pointe noire, qui est la pointe noire, Soyo, Kamakongo. Kongo. Bukama. Kongolo. Jili. Jili. Bukama. Mabor. Mabor. Nangola. Masabubu. Manda. Makala bazar. Mwanda. Makala bazar. Makala. Kumboko. Makala. Mwanda. Lukunga. Mwanda Lukunga. Banda Lungwa. Mwanda. Mwanda. Lukunga. Banda Lungwa. Mwanda Lukunga yeye. Banda Lungwa. Makala. Makala. Oh Lukunga. Kitambo. Kama swali. Matete. Legala sima. Après voter. Dieu Kitambo. Bon maman là, Dieu papa. Au tournoi aussi papa mon Congo, c'est de l'impolitesse. Ils ont tous la même poli. Ah voilà. Iben. C'est là papa. C'est là. Yaka Dieu Yaka. C'est là sima. Gaba komo ba Suivi de Rongwengaba. Rongwengaba. S'il vous plaît, moi je suis ici, Robutana. Il a mis la classe. Je vais citer Rongwengaba. Il a fleur. Il m'a fait des missions.
Bruxelles, aux zones, IBC, il bat télévision. Zone centrale. Zango, il va la soya. C'est le mot. Zone centrale. Zango, zone centrale, c'est le Baou. Zanza. C'est là. Zone centrale. Zanza. Zone aza déjà. Dans les biens, ça arrive. Maman Mouilou. Il a fait une mission. Genève, Kingasani 2. Kemena, Oran Centrale de Kinshasa. Mikonga. Mango. Mikonga, Mango. Evale. Mango, Befale. Ojaenda Maluku. Ojaenda d'abord. Maluku. Kimwana. Allez, je suis Kimwana. Présente. C'est là. Allez, j'ai vu mon Samadi. Kindele. Tukawana. Akindela. esengo na ngai eza penza tosufraka mingi na nzela pasi toyokaka surtout na ba frontière ntango toye bolongi na biso nde fo tozwa coupe o ntango tozwi coupe o nde tosepelaka mingi mpona kobosana bapasi oyo tomoni vraimen toza na esengo mingi ndenge tozwi eloko oyo mpenza Message ni kopesa na ba choriste nyonso tu oyo ba contribuaki mpona elonga oyo emona. bon mpona elonga oyo tozwi nakopesa na koforta choriste nyonso tolemba te tozala mpenza makasi mingi mpo année prochaine ntango tozwa susu koleka oyo ezala mpenza monene donc tokosikilisa mpe kosiamisa bango mpenza mpo topesa mpenza mpo année prolonga tozwa mpenza oyo ya monene kozala esengo mingi. Totondi boto. Merci. Voilà.
Président provincial. Après Saint-Denis, qui va à cette émission. Saint-Denis, qui va à cette émission. Après Saint-Denis, qui va à cette émission. Qui va à cette émission. Bruxelles, le Conga, Bruxelles, le Conga, Bruxelles, Bruxelles, lève la cité, Bruxelles, Bruxelles, lève la cité, lève la cité, lève la cité, Bruxelles, 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 papa, lève la cité là-dedans. Bote ezange papa Bradley na uti paroisse de Paris Saint-Denis to sali misala ya makasi pour la JTK ça to sali travail makasi ya titane ya misala za makasi ya titane ya JTK Saint-Denis ba makasi peut-être JTK Saint-Denis ba contribuer 5e placement 5e na remarqué bango to zekou makasi ba c'est plus singa makasi to crame makasi de JTK Saint-Denis bango kala bango l'année prochaine bakoya makasi. Merci. Bote mama peso sokombo na ona ni pe utina mbokani. Bonjour, nga maman Jade Sinda na uti na JTK Saint-Ouen. Je te babimi na 40e position. Toza 3e na Ntinsani. Message nous repesa na bande konyos tout ya Saint-Ouen au ba contribuer pour que vous soit couple. To pesi bango merci mingi ma pamboli qui te la biso li sous continuer ka boyer toza ilo kwa makasi boyer biango donc merci beaucoup. Bote mama peso sokombo na yo pe uti mbokani. Mbote papa kombo na nga mama Marianne Kisolokele na uti na paroisse ya Saint-Ouen nazali mama conseiller responsable la finance na JTK Saint-Ouen. Sengo na ezali nini na mokolo malelo to moni bino bauti ko so coupe. Et sengo na ezali makasi parce que objectif na biso ezali réalisé. Au biso tozala na posa kaka ya ozala na podium. Donc de quoi tozali parmi les 3 premiers en tout cas parce que rêve na biso s'est réalisé. Message nous repesa na bande ko nyonso to o ba contribuer ki o ba sangisaki makasi pour que bozwa elonga. Message à repesa na bande ko nyonso ya JTK Saint-Ouen
ezali que to continue ko sala befort pour que to zangaka na misala na biso te. Biso Saint-Ouen ezali paroisse ya makasi babengaka biso paroisse pilote biso to pilotaka Europe mobimba. Donc soki to se retrouver na podium ezali esengo makasi tata Nzambe asepeli biso mapamboli et sopani likolo na yango wana tosala makasi na ba cotisation to lembate pour que mosala tata Nzambe kende liboso. Totondo botondo. Merci papa. Mbote mama pesa so kombo pe. Mbote papa, nga naza mwana ya JTK Saint-Denis na France. Sengo na ezali nini komona mokolo mwa lelo bozui ba coupe. Esengo eza makasi ata kutuka pona ba coupe te fête na biso nyonso ndenge eleki vraiment eza esengo parce que toyaki na objectif kaka moko kolongola tata Simone Kimbangu kianga ni loboko na litama. Alors je pense que tu réussir par ça. Les premiers cadeaux déjà c'est celui-là. Il y a comme on ndenge Nzambe na biso asepelaki tolobaka soki Nzambe asepeli biso tozui mapamboli. Donc le premier des cadeaux et le plus grand eza mapamboli oyo bana jeteki nyonso à travers mokili tosili kozwa. Message ni kopesa na bande ko nyonso to o ba contribuer pour que réussite ya fête o ezali. En tout cas bravo et félicitations na biso nyonso bana jeteki ko banda ba oyo batie na bango ba miettes na ba o batie ba millions. Biso nyonso tozaka kasak moko. Donc ce n'est pas la quantité mais c'est la qualité du travail qu'on a fourni. Ce n'est pas le million d'une personne mais ba miette ya biso nyonso nde esali réussite ya fête na biso et likia eza que l'année prochaine on fera encore plus. Ado aussi la té. Vraiment bravo na biso nyonso. Comme on dirait en français, force à nous et espérons que l'année prochaine on fera encore des merveilles pour la plus grande joie de notre Dieu et pour le bonheur de tous les autres bandimi kimbangistes. Merci beaucoup, papa. Kombo na ngai papa Babakidi Lukombo Focus, naza président la JTK Saint-Ouen. To sepeli na musala oto sali bana JTK Saint-Ouen, balakisi ke toza toujours paroisse pilote. Paroisse pilote za paroisse makasi na niveau ya Europe. Donc to bimi troisième dans le monde. Donc première en Europe mbimba. Donc c'est qu'on a biso maza makasi pour na musa selemi. Kabakongo. Donc ça merci na bande ko nyonso ba ici biso. Na obasasi biso atana ba prière vraiment to remercier bango nyonso na musala o to sali vraiment tata Nzambe apambola apesa o ezangi po ete ane oyo ekoyal biso to sa surprise ya koleka o to sali lelo oyo. Merci papa. Bote papa pesa sokombo na ni poser na kata lisanga JTK pour utimboka. Oh merci papa journaliste mbote na yo. Kombo na ngai papa Diankweno Mantoni Pierrot. Bato ba ngami papa fils nazali président national ya JTK Nkamba. Et c'est mon anga ezali vraiment ya makasi. Boete na lisano ya bana Nzambe to ko salaka na monike Nkamba paza ko lakisa talent na ye. Donc toza ko matase ko matalikolo. Pona jusque na 10 coupe nanu ko bandaka ka bakado na time. Donc place de kokende kuna na ba $10 esengo ya koleka lisusu yango wana. Donc ezali d'abord ko féliciter oyo nyonso a contribué aki ete mapamboli sopana ya mingi pour que na 2025 tout ça la x2 x3 pour ete soki tata Nzambe asepeli biso tozui mapamboli. Donc courage ezala lisusu ya koleka. Yango ndeto pesi na bango banso. Merci mingi papa journaliste. Mbote papa pesa sokombo na poser na lisanga bana JTK po utimboka. Mbote papa ngai komona nga papa Jacques Muyeye Muteba na uti au Katanga plus précisément na Lubumbashi naza dirigeant provincial ya Okatanga. Esengo na ngai kaka ngai moko te. Esengo na biso na bao nyonso baza sima na ngai ezali ete toyaki tosali musala tosepelisi tata Nzambe na biso pe tala nombre ba coupe esili kutu te ezaka koya
Ils ont pris une décision. Message on a repesa na bandeko nyonso ya okatanga ezali eke effort oyo tosali mbala oyo eleka na décembre 2025 toya sikoyo ole toya na 42 000 toya na 50 000 coupe spéciale ya ba 30 000 wana tozwa yango. Voilà message na opesa na bandeko po mutu nyonso asalelaka Nzambe mapamboli eza kaka na sima kuna. Merci. Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo amaladi elingi kotika biso te kufa na niveau ya ba famille pe mabota ezali ko continuer a manque de possibilités pe ekangi banzela na bana na yo mingi tangu tokozonga bakozanga te kotuna likambo nini kamba alobi nini posa ya papa ezali nini yango wana bana na yo matoi mafongwami po ete bayoka likambo nini oyo ya tokokende na yango po ete tokokesa posa ya yo Nzambe na biso ina sedieto tukolombele wa bakafulu watusikilikisa. Oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Nkamba oye! Nkiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye!
Kusimba, Kumeka, Ankele, o nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Yambo topesi putulu na biso bajiteki ya mokili mobimba. Donc jeteki ya mokili mobimba topesi putulu pamba te awa toyokeli mongongo ya tata na biso papa Simon Kimbangu Kyangani. Solo tozali na botongi Yerusalemi, to botongi Lingomba. Tata oyo aboti bana na ye akopesaka mwana nyonso, mwana na mwana tash na ye. Me na likambo oyo uti kosalama lelo na jeteki